Mbote ba internaute ya Congo lokolenews.com esengo koyeba bino ebele kolanda www.congolokolenews.com. Tozongi na lelo na masolo na biso ya politique na mambi matali bongo bokambami ya mboka yango po na masolo ya politique à lelo na yambi motomoko boko découvrir tout à l'heure mais na présenté kombo na ye Célestin Kabangu Muteba aza un grand combattant, aza analyste politique à Bunda guerre à 40-45. Boroye bae papa na pesio maloba yo moko oye bisa batuba kolanda yo moi parcours na yo ndambo pour bakomona lelo na congolokolenews.com partout dans le monde la diaspora éparpillée mokili mombaba kotala yo. Merci mingi na boyambi pe bobengi na ya ko répondre à une émission na bino pour la toute première fois. Ndaye nazali Célestin Kabangu tant na zolo ba wa soko okoti na permanence ide pesa okuta ba photo na ngai. Soko keye pa même président Tshisekedi okukuta ngana yetu kangisi ba photo. Alors lit ngana sali na bandi ngole lote. Na bandi lit de ide pesa na sur les bancs de l'école. Alors tinde na ekokola, tinde na zalelo, nazali toujours combattant ya liberté. Et d'ailleurs na sina déclara ma tête et mon sang comme martyr suprême de mon pays. Na loba na ko banga te tant que je vivrai na ko tikala kozonga simate jusqu'au point final. Nde yangolite tozoko banango o pe leader na biso za ko bana yango. Alors bobange ezalité soko landinga bien nazali na cellule ya cellule finda président nanga za abu sectionnaire nanga président sectionnaire c'est Ramazan, président fédéral nanga c'est Kabala et secrétaire général nanga c'est Mavungu et mon président national c'est Etienne Tshisekedi. Alors nazali combattant ya balabala te nazali combattant nazali na fondement, c'est-à-dire oza na base. Alors liango nazako sepele mingi pona boye bobengi ngai tawa. Merci mingi papa na bandi ete bandeko balandi biso balandi présentation na yo ba découvrir ce qui ozanani kasi papa tokota na motuna na biso ya yambo papa toyebi biso nyonso ke président Tshisekedi UDPS bouti bongo ko fêter 33e anniversaire ya existence na bino kasi kolanda discours ya président Etienne Tshisekedi alobi ete na 33e anniversaire wanaye a remercier bongo communauté internationale na lolenge a zongisi pouvoir et pas à peuple congolais kasi balandi balingi pe basosola pouvoir ango peuple congolais a zui ango ndenge nini to comprendre te parce que jusque là tozomona toza sous emprise ya régime oyo ezo kamba kino lelo mais papa lobi a pesi bongo merci na communauté internationale pona nini pouvoir ango yo si ozui ango. Maman Tozoa qui pouvoir en 2011, peuple congolais a tranché qui pour commettre fin à la crise politique. C'est-à-dire crise politique Tozoa qui nango ezoa qui fait tant tokenda qui na isoloir, c'est-à-dire à urne. Peuple congolais sanctionné qui déjà crise politique a voté Etienne Tshisekedi comme son leader, comme son président. Et en même temps communauté internationale, Sarkozy par la voix de Sarkozy président français et le royaume de Belgique ndeba soutenaki mwanoyo bayebisaki ngoimulunda j'ai les coups de téléphone de Sarkozy abengi ngoimulunda koyebisa ke publier Kabila ou rien et bango bakozwa responsabilité ya makamuto ekoya baba ozonga en charge. Alors c'est pourquoi on a publié yo moko monaki ba résultats zaki bizarre, c'est-à-dire pour te faire voir qu'on a violé la souveraineté du peuple. Et aujourd'hui ceux qui présentent Tshisekedi azongi si longonia tant merci pas communauté internationale, c'est-à-dire pour na komona ete peuple congolais longi tango ke ko vendre na bango selon plainte à Portaka pour la élection en 2011 et bakei ba examiner ba moniki ya mulongi. Alors comme aza mulongi maintenant bolimbo pousser biso toke na élection en 2016 aussi longtemps que contentieux en 2011 na nuicidité pour répondre te pour résoudre angote comment on comme biso en 2016 c'est-à-dire tant organisation en 2016 c'est toujours le même Kabila azali déjà na mutunaye na seni ngwe malo aza na poche na ye puisque seni c'est sa poche. Alors azali déjà na batunaye yemoko azali na ba militaire azana ba mercenaires ba tondi na mboko plein. Alors tobe ko ciblé ba en plus toyebi ba sito ba mercenaires ba tondao. Alors mutunaye ya ministère ya intérieur azali otali ba gouverneur ba tunaye ba bourgmestre ba tuna naye yebisanga ile lo temps bozo ba toke en élection en 2016 to ko réussir ndenge puisque ye wana ko comme communauté internationale boyiye pour que ya possible pour na 3e mandat à cause on déconne zo achie abi voilà comme boyinga allez zoé comme candidat président comme allemand lui là a publier toujours zoé et azana ba mercenaires peuple a ça les côté et maintenant communauté internationale et pesi Tshisekedi ils ont ici le pouvoir tozo zwango wapi na dialogue
Mais papa, pambate au koti makambo dialogue ou inspiré la question. Après discours naïa salaki par rapport à anniversaire, il y a 33 ans à UDPS. Alors bi sous que dialogue et que ça les makaka après ma ponomie à 2016 kaka na ba congolais. Est-ce que aux hommes na contradiction t'es pas na bino mokopé alobi yé bazongi c'est dit impérium menaillé avant to comme à 2016 na ma ponomie il faut d'abord tous on a contentieux il y a 2011 vous hommes na témoin imbroglio moi mbutu peso utaka na kati na bino pamba te to kende dialogue angwa senga ki ce qui va respecter ba protocole accord à Addis Abeba et zo senga tozonga na dialogue aprona ki yango papa Etienne alobi susu esale makaka sima ya maponomi kasi sima maponomi sa makaka ba congolais na ba congolais alobi susu imperium toza place nini. Ah merci maman nayebi que Hollande yango bien mais moi confusion ezali ngana lina lembola moi muke pour comprendre très bien tozali na dialogue o ya corps cadre o selon article ba uti ko verrouillé article 2098 ya Conseil des Nations Unies. Dialogue wana ya Addis Abeba o bino so boyebi accord cadre ya Addis Abeba. Dialogue wana témoin oyo akwanima animateur na yango c'est la communauté internationale. Dialogue wana nde yango Etienne Tshisekedi azozo l'imperium na yena gati ya dialogue wana. Maintenant oyo tozolo ba ya après maponami wana ezali masolo familial. C'est-à-dire qu'on a une présence de la communauté internationale. Mais il y a liboso pour récupérer imperium et le dialogue il y a accord cadre il y a Addis Abeba. Madame papa Célestin, bozu imperium yango ba pesibino. Bo gérer pendant combien de temps? Tozonga sous 5 ans mususu quinquennat mususu. Tozela kaka bozo mo teke bo kangape makamu mususu. Mama souci na biso peuple congolais ezalaki ya ke tozozonga simate. Souci na biso peuple congolais ezalaki ya tobima na buumbu. Oyebi bana Israël tango ba umela ki na Egypte mais souci na bango ezala ki basa nini babima malgré ba umela ki mais tango ekomaki ya kobima batala ki ba voir ezala ki na Egypte te babima ki ndenge babimela ki puisque ba mona ki déjà bon somi na bango ebelemi c'est biso pe toza na bumbu. Je vous dis maman ça marche les mots tozali pris en otage par les Tutsi Hutus. C'est Rwanda qui dirige, c'est Ouganda qui dirige, c'est Burundi qui dirige. Et ce côté na union des banques congolais kuna batondi Congo est dirigé na union des banques congolais oye ane reconnu wana soko que vous trouverez Bizima Karela c'est lui le patron numéro ya ANR tout est là c'est-à-dire tozana boum soko tali ba poste clé tu amboka ezali toujours bango ba rwandais le prévenu que Bisengimani inspecteur général de la police toyebi Bisengimani toyebi papa na ye na tango Mobutu c'est un rwandais qui peut me douter alors lelo soko tali ba poste clé tu amboka na ko citer baza yebele bango ne bavandi o je frère mesaka kaba. Malamu papa toko bana ba motuna tobi mana bombo mama tobi mana boumbu kasi to sa boumba tobi mapela boumba ngo pe to landa pe makamuna ndenge longo bani kaka président Tshisekedi aloba kaza parti politique te yaza président parce que azaki élu à sala gouvernement pété siko a exercer un pouvoir ngo pe wapi. Pour ceux qui ont lobby à président élu, pour Agnazo Lucalisus impérium, parce que tout le monde a gouvernement, mais bon, qui siège, il y a présidence, et ça a limité kuna. Mais bon, gouvernement place mon côté, mais bolobi boza parti politique en opposition, tant que baninga va se soulever qui, bino la marche bo tambola raté, hein. Tant que baninga nyo so ba bimi ba opposant comme un seul homme. Président Tshisekedi batu ba contact qui n'est parce que aza porte à voix. Tant que ya lo ba kabatu bato ça mais a manifester qui retrait mon kona baninga alobi ye aza parti en opposition te aza le président élu. Le même président élu qui demande encore impérium naé. Bino boza en confusion et belé papa. Maman, confusion ezalité. Yonde landa biso malamu ko comprendre niveau tozali. Président Etienne Tshisekedi yende président ya mboka. Mais yango naza ko yebiso a exercer pouvoir na yete azala ki bloqué. Après sûrement difficilement mais
jusque là yango zo luka récupérer impérium na impérium seconde commémorer international est rassuré car oui yango basi ba rassurer mais là même communauté internationale wana yango ka pesa ka injonction na 2011 na Malumalu abimisa papa Kabila lokola président kaka lelo bino bosali sous confiance la communauté internationale wana abimisa lisusu Tshisekedi azo impérium na bon moi te keza na ba GPzo le casser c'est biso pe to komi komona mbutu makabuna bino pe komi flou maman baje za wana te tala bien baje za te n'époque wana c'était Sarkozy maintenant na époque ezali François Hollande ina mupepe asika ah bon yemoko tango apretaka serment lobi na ye na va ya sika naza lokola ba misusu wana te soko tali Hollande depuis côté na pouvoir soko tali vraiment il frappe place ozo mona ke koskoso ezali France et autres. Mais tandis que commerçant Sarkozy, azalaki na makambo moko ya conflit ko créer ba sizani makambo ebele pour na intérêt égoïsme yaye. Papa, oui, que tu saluer d'abord bravoure et Étienne Tshisekedi, tu reconnaître lutte naïe, un opposant stable, confiant, qui a changé ma position, t'es jamais moi débauchage, jamais comme a proposé, là moi céder facilement. Mais là, au toujours déplorer, et ça que nakati naïe, tout le monde a pu belé il y a clarté. Parce que yo bundi lutter comme une souka proposition sur ma pesaka. Kaka zala kaka toujours na position moko radicale. Babito sabo ete. Babito sabo ete. Bino mona ate ke yemo pazo bloquer mboka. So ki bino lelo bo reprocher Kabila gouverner ma bé. Ouais, biso clairement, qu'est-ce que vous reprochez na Kabila? UDPS reproche quoi na gouvernement Kabila? Merci maman. On le dit bien que IDPS ezali comme ma biso na moi mbutu. IDPS ezali comme ma peuple congolais na mbutu te. IDPS nda fongoli nzela. IDPS nde Moïse. Waza na bato pona ko beta bato eza na maboko beta na mai ekabwa na biteni po bana Israël basani ne bakati za eza biso IDPS. Ozomona te ke to zonga kana makambo wana azamu asala pena mobutu merci mais c'est ça. C'est longue liste maman. Dinosaure amutu akala. Lelo bolibo zongi sa kamba. Toujours ba promesse belé. Ceux qui ngana zu pouvoir na ko changer donne. Ceux qui ngana zu pouvoir mambo ko changer mais tozomona ka l'histoire se répète. Yango na tuni bino. Et lo roni ni bino bomona mabe na gouvernement ya Kabila. Merci maman. Gouvernement ya monsieur Kabila ezali gouvernement de feu, c'est-à-dire a eu pouvoir par la force. Peuple a voté qui était, c'est-à-dire peuple a eu confiance, le peuple a yebi était. Ça le peuple a réclamé pas monsieur Kabila zongi si la biso souveraineté na biso. Puisque biso to yebi était, peuple a saouti to yebité. Mais tout le monde est caca d'emblée comme ça. Oui, off de la fidèle, tout le monde est fidèle directement, soit disant Joseph Kabila président de la République. Alors to yebi source na yete. Alors, tolingi pouvoir. Toyebi était Joseph Oyoki Obauti Kokanga na Afrique du Sud. Etienne Kabila. Mais est-ce qu'Azo reconnaît si réellement Joseph Fazan reconnaît? Comment Etienne Kabila Azo reconnaître Joseph? C'est ça. Maman Safi. Nazalina, bon, Naboyko c'était Major One. Mais il y a un tango Mobutu. Atanga na défunt qui va se marier au Tiko Koufa. Soko tali ba photo bazali collé ensemble bazo mela ensemble mama Safi azali mama ya mwana moko ya mwasi mais mama Safi atikalo ko bota mapasa botelango na maternité nini abotelango mama Safi azali mama ya mama Sifa c'est merci mama mama Sifa azali mama ya mwana moko abota mwana moko ya mwasi donc bana na mapasa bana na été toyebi abotela bango na maternité nini na territoire nini na secteur nini na zamba nini ce qui réellement ba ma passo bazaba na bota non mama Safi abota mwana moko mama Sifa abota mwana moko ya mwasi atika loko bota ba ma passa te bana oyo bazali bana ya docteur wana zalaki ami fidèle ya Laurent Désiré Kabila tangere ya 6 jours ya muchacha o Laurent Désiré azwa bal na lokolo ba mema Laurent Désiré mbangu na Rwanda c'était le papa ya Joseph. Papa Joseph azalaki docteur na Rwanda malgré azaki tanzanien mais sa mère fille rwandaise. Alors asalaki azako sala musala pas babokilo na puisque c'est marié na Rwanda et pas place ayeko balela mwasi. Alors tant ba memi Laurent Désiré azalaki ami intime na ye. Laurent Désiré a commis l'hôpital. Alors babandi ko sonné pas ami intime na ye. Mais là il fit un moment Mobutu
azwi information que non mutu wana akufi te aza vivant batali bamort tout bakufaki et bamoni ebembe ya Laurent Désiré te. Mais comme il collaborait avec le président à l'époque le président rwandais Abiyarimani, Mobutu a fait tout et tout que non batala ba blessé de guerre au bauti Zaïre baké na Rwanda ceux qui bakotien certain Joseph Babomé Malamoko puisque Abiyarimani na Mobutu le courant passé. Alors tango Abiyarimani a eu message à collègue na ya Amina ye Mobutu a pes ordre na docteur ba fouiller na ba hôpital. Tant bakoti na ba hôpital maintenant docteur médecin général ceux qui directeur je ne sais pas baptême na bango ba docteur c'était papa ya Joseph. Combo ya Joseph ce n'est pas Joseph. Combo na c'est Hippolyte Kanambe Kazembere. Et le nom de Joseph Kabila Zuela Ngwapi tango kisangani tombaki. So boyebi kombo na eza bongo bongo kombo ya Jeannette pe fo boye bango. Maman na tozolo ba kombo ya moto ayeki na Fidèle. Puisque Afdel ezaki yango mote ba congolais bazaki na kati ya Fidèle. Alors tamba bandeli Goma Uruchuru Titinde bazoya ba ebeli kombo na Hippolyte Kanambe Kazembere. Merci mingi papa nanga Célestin. Oui, oui. Papa kasi na nyoso ano lobi ataza mwana soki ya nani kasi mwana nani yango era awa atongi banzela asali bekol bopito pezo tongama ata moi kama malamu asali oke mona yango te siko UDPS azo reprocher penza na président Kabila nini. Maman to yebiso que peuple congolais dans l'ensemble tozali ko réclamer souveraineté na biso to yebi monsieur Kabila te to votaki était aibi pouvoir na biso c'est ça les nains jusque là ceux qui a zongi cette souveraineté à peuple congolais te kotika était. Ben, par là, j'estime que vous êtes d'accord que le peuple congolais va vivre ma baie. Bino boloba malgré l'école et tongami, boloba tozan l'école té, tozolia ma baie, c'est vrai. Mais bino herbino bozo pouvoir bino beaucoup tanana papa. Pour la kinda papa Etienne trop na 10 na pétunias na ba rencontre. Mais tozo attend ça na interview te au monde na Kapi Kaza, Mavungwaza, tozo sola na bango bino bo sola na e. Plan ya sorti à crise ni na proposer à bino. Pour battre le poids de l'âge. Papa Koli, faut préparer relève. Mais bino bolobi ba dirigeant na âge te ba dirigeant na mutu. Amen. Le roi va diriger na mutu ya ebisara bino nini pomboka o ekangola mapo yende mutasimbi mambunyos. Maman na sepele mingi pona koloba likambo ya âge na peso nanu ndakisa muke na Afrique du Sud Mandela zaki avancé en âge. Mais na reine ya manda moko Mandela salaki soko tali Afrique du Sud ndenge zaki plus que poto. Mais Mandela vie akufi le loyo ba pesi bato ya makasi ba jeune tala reine ya Mbeki tala Afrique du Sud ndenge komaki. Beki allait corruption au Congo plusieurs fois et il était humilié. A Kendaki même à na président Tshisekedi d'abord pourquoi? Puisque dignité n'a zagité, azali facile fragile na corruption. Le lo yo tozana zuma. Yo moko zotal me biloko zuma il est baza ko humilié na parlement ya yemoko. C'est-à-dire un président corruptible. Même mec nani Mandela un vieux loup. Mais atikala ko sala bêtise c'était il était modèle à suivre. Merci papa Célestin Kabangu malgré PC nous avons tout dans l'angate pour la sortie des crises papa et bisarabino ni. Mais Européen ça va me poser question mususu. OK. Papa Etienne Tshisekedi fois appelle la politique d'ouverture quelque part. Pour José Makila oti ko loba lobinga na landaki. José Makila lobi et sengeli opposition touroyo bon se réunir autour d'une même candidature. Pourquoi? Pour faire la force. Parce que majorité a aligné Kamutumoko. Parce que dans la majorité, bazo a fluité ba armes, bazo bongisa ba stratégie pour ba remporter les sous et là on alternance et izalaté. So une majorité a sous pouvoir alternance et izalaté. Mais bino côté na bino vous passez les temps à crier, vous passez les temps ya roloba ya ko soina entre bino au moment où au lieu sanga na bolka stratégie nini pour opposition tout et à pouvoir de sorte que bato va diriger qui va bima alternance ezala. José Makila lobi ba opposant nyoso ba sangana pour na sa candidature mon lobi peut bien to kendena nous pas les vieux Etienne Tshisekedi alors bien on habite que pas Tshisekedi to solo là mais to yebi papa na biso ndenga zalaka bon comme akuna boy aroyambane yote papa so batu bakeke papa ya moi yamba batuté yo za mukolo za bibliothèque
Isengeli herbe tu vas koya boyo yambi bango obita la stratégie ya remettre en place pour te renverser régime. Ce qui a le baba chaye avant disa bango lo banalingi boss aligné binonyo surtout à candidature nanga mais ayambande bango ayoka bango yo monite que papa peut quelque part azo panza père moko opposition parfois il se dit de l'opposition parfois il dit il est le président de la République élu mais dans l'opposition parce qu'il n'exerce pas. Et pendant qu'il n'exerce pas, ayamba bangoti. Et on retourne à l'angeza, beau se réunir autour d'une même candidature. Il épaisse, à Rolingayenda à la candidat, to il épaisse les lopé, papa recueille ba, bon en opposition, la monito bimisa, oh malgré opposition à diverses. Mais pour faire face, la majorité oh basé belé, il faut beau sangana. Malgré tout, que ba Mouyambo baye déjà, tout que ba Katumbi pe baye, ba Francis Kalombo baye, mais na moni que bossa kana nous pointer. Na sepele mingi mama. La question na tu n'as que pour répondre té. Na sepele mingi na bandina nous répondre na question crise. Pour toi ko koma na question yozolo baya nani candidature candidat unique. Alors problème ya crise ko bima na crise na mboko na biso ezali facile. Ah bon? Et c'est facile dans le lengeni ni tango bakozongi c'est légitime ya peuple congolais. Crise actuelle tozana ngo mama, et ça les choses crise politique. Na sina lo bakango ne ndende. Crise à légitimité. Tozana crise à légitimité. Alors tango kolo légitimité a récupérer ngwende na ye, crise sani ni esili. Et si la ndenge ni nozungwende ka crise esili ko RDC bwana tongate, bwana usine te, bosala ke lorote. RDC zana usine. Mama merci mingi. Na campagne ya président Etienne Tshisekedi. Ceux qui habillés, ceux qui croquaient, made in DRC, mais changement kaka. Maman, la campagne Etienne Tshisekedi wa Mulumba na stade de Martyrs, Etienne Alobaki akutana kina ba décideur du monde. Du monde. Bango nyonso bazalaki lokola babimi balala kinda komo moko. C'est-à-dire Etienne Tshisekedi aujourd'hui na ngwende na Congo azana palais de la nation na tongo na poko peuple congolais bandi ko sala diarrhée. Le prévenu que Tshisekedi wa Mulumba premier ministre ya conférence nationale souveraine soko leki na simya bandaku oza kokuta bapo banzinzi. Puisque biloko kolia izako pesa bana pulupulu. Lelo soko leki na sima bandako okokuta nzinzite puisque bana bazoliate. Ça c'est trop fort. Dollar et bandi kochite. Ça je reconnais. Ah mais c'est ça la force de Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi je te dis que Etienne Tshisekedi est capable soko za lelo na ngwende à renverser tout crise ici. Maman, tala dollar ndenge kitaki. Est-ce que mona ki la police libanda pona ko benga na bakandisi? Koboto la ndenge lelo bakanya mabazo boto le peuple biloko. Ba mama ya mapu koboto la. Ba petit ba shaeri nani kobotola ba petit bazoteka ba dendo ba kwanga kobotola ba nguba en général non avec Etienne Tshisekedi c'est l'ordre yo moko komi mona gêné parce que tango yo vendeur dollar ils en ont docteur en droit très bien quel droit oui bi droit sala maman constitutionnel merci à cela droit constitutionnel en même temps droit coutumier cet homme que vous voyez à chef coutumier à cela droit coutumier aussi à chef coutumier non je ne sais pas là c'est privé pour lui. Etienne Tshisekedi, le long à pouvoir à récupérer quelques impérium na yé, tombe miye, to vandissé na palais de la nation. Maman na tongo, nazo rassuré très bien. T'as la montre. 12 heures, soto komi kaka 15 heures. Côté na zambe. Côté na alimentation. Yomoko komona. Nido o ezali le lo $25, ce qui $50. Au commande tango avandi na kiti na 8 heures tokoma 14 heures okoko tenido wane komi 3000 francs. O asumbela ke ona mbongo ni pour pas 3000. Mais dollar tango shitaki tango zaki premier ministre mama biloko mona ka ndenge shitaki te. Makala bazo tia lelo à 1000 francs. Mais to soma makala na 1 ba maman ba soma kana 1 Zaïre dans l'époque makala boy. Mais ce ko bo wana ba yako teka boy wana ba soma ka ondeni. Yo komana ke olé na perdre na land rythme eba ebandi cadence. Tshisekedi au pouvoir, la crise prend fin. Je te dis, puisque Azana confiance dans la communauté internationale. Blasini la tienne Tshisekedi a kobeta porte. Baba bengo fongole là. Na moni penza biso à 100 communauté internationale to vivre était. Bon, le monde actuel est dirigé par la communauté internationale. Nous devons dire c'est Kabila, alors, Ndeya Ngolelo ba Monique Kabila a trahir Bango. Lelo Syrie, lelo Iran, Corée du Nord.
au moni monde ndenge komi mbutu yozolo c'est Kabila bato bavandise na ngwende atie bango mukongo lelo komi collaborer na ba pays mususu wana na komi na ba asiatique alors au moni lelo Corée du Nord azolo beke ya za face ya za capable ya kopudroyer ba américain à partir de forces aziwaki na DRC Iran Syrie nani armée bango mama yo pesa biyano mituneza yango na lobi c'est Kabila Iranium ezokende nete nguba ataba teki Iranium na Mobutu kutu dictateur tutikala komona bongo te Marshal Mobutu e o Iranium osokende na mini ya bazobenga mini ya nini te o ya Iranium na Katanga bazobenga nani Sinkolopo oyo kokuta ba morcela mutu na mutu azana carrière okuta carrière ya Tango Forezali carrière ya Général Dominumbi ezali carrière ya Yemoko Joseph ezali carrière ya gouverneur Moïse ezali mais o ezali bien encadré très bien ezali ya Moïse batia ba carrière c'est-à-dire o ezali ndenge bakaboli mabongo ndenge kunekoma Iranium ezobi manete nguba te comprendre que ceux qui le président élu en 2011 Etienne Tshisekedi ceux qui a zungwende nae mboka pende kotambo malamu na lolenge yo ozo confirmer biso kasi ndeko Celestin Kabangu to kokende na suka ya émission ya ngana yo yango na tuni candidat unique te revenir na question na lingo pesa biso penza lelo penza papa Etienne okipe kondima kozala sima ya candidat moko à soutenir pe candidature wana na sima ba opposant nyo soto bimisi moko Etienne pas na sima mutu to esengeli batu nyo sonde ba s'unir autour ya candidature ya Etienne Tshisekedi question suka merci mama nazo sepele mingi soko taliban na Israël les lozo tanga bible bazo benga Abraham enceinte ya bandimi qui enceinte wana pesa mela na mutu mususu te. C'est-à-dire au moins Etienne Tshisekedi biso yi de pes to lobi mwana to moni okoli yope zale représenter les opposition mais pour le moment masolo ya candidat unique ezate problème c'est que ça problème tout d'abord ya ko récupérer imperium alors là il a mama tozana élection te ngana zo marché monter bino nde bozo mon élection donc élection ezate tozo récupérer imperium na dialogue awa to kosa la transition même ya 5 ans Etienne Tshisekedi il faut ça la mandat na 5 ans ko Kabila yiba donc avant tout qu'il y ait l'élection il faut Etienne ça la mandat na ye avant tout qu'il y ait l'élection selon UDPS selon peuple congolais avec la confiance de la communauté internationale peuple congolais il faut ça la mandat na 5 ans mandat na nous 5 ans oy ba yiba ki oy Kabila botroki par la force ndeya ko bongisa élection penza vraie élection démocratique transparence et crédible. Papa Célestin apaisé au vu de tout le monde. Papa Célestin lundi au Malamu. Alors calendrier électoral global au Seigneur outil qu'on publié pour remettre en cause. Maman calendrier wana ezali déjà na violation makasi. Délai constitutionnel les a respecté puisque bazola qui ça que fin il y a président o yazobima le nouveau président élu. Pour na kosa les remises et reprises na président waza déjà na ngwende il faut dire il y a 90 jours mais dire wana ezate na calendrier ba s'il y a déjà violation ce côté na constitution il y a glissement c'est-à-dire on rejette tout en bloc selon les droits comme il y a déjà violation calendrier wana eza déjà valable et d'où comme le président Etienne Tshisekedi, docteur en droit constitutionnel et coutumier, à Monakiango déjà ebisi bino bandego batunae 90 jours exactés donc de tozo tanga pe constitution cours to sali formation to d'une EDP to sali so bana migede bango bazo kanisa ke Tshisekedi soko ko fait fini non Tshisekedi a formé trop toza ebele batu abwanya toza ebele pona ko défendre mboko na biso liti na biso yango wana ko libérer mboko na biso na bumbu ti jusqu'à tel point que to ko instaurer l'état des droits et la démocratie wana kimie côté na mboko alors calendrier oyo d'ailleurs Hollandi nani montant malmal a pesi pour l'élection élection il y a 2016 exorbitant 1 milliard 400 pour 1 milliard 500 dit jamais vu même aux États-Unis même en France aux 26 provinces où ils allaient installer c'est
d'une façon ya kolakisa ke bazana volonté te balengaka ka baleka na sima ya loi électorale pour pas doubler jusqu'à 2025. Ça est cofinancé. Baby que Didier Reinders a rassuré moi financement malgré que ça c'est nini. Pourquoi lobby qui a cofinancé kaka législative na présidentielle? Et c'est un refus poli maman. Ça on dit refus poli. Tant on cofinancé kaka présidentielle na législative. C'est-à-dire local et consort à Sanine. Et Koufi. Pourquoi maman, tant, bah respecter l'abs à temps et calendrier. Il y a violation. Tant requitté. Merci. Bon, si koyo, elle est Kabila au Kendemkoni parce que Tshisekedi dit il faut azou impérium. Donc Kabila est-ce qu'on Kendemkoni? Maman, Kabila, peuple congolais. Peuple congolais, maman nazo la kisoke na Centrafrique. Président Toazakuna a l'écart qui élection. Bozizé accueilli. Mais président toi, na maman président Toazo diriger Centrafrique. A outi na dialogue. Dialogue on est salimi na Gabon. Là c'est bakay ko sala gouvernement de transition yo mone ezalelo. Mais papa kasina tuni Kabila okendende nini ka après dialogue wana. Tokei na dialogue olandaki nani Iris Fengor. O uti ko démissionner. Alobaki Kabila aboya pour publier calendrier. Élection a publié avant ou après les États-Unis sont capables de commencer par la force. Ça c'est déclaration et puis c'est une déclaration ailleurs. Le deuxième point, à lobby ailleurs pour la passation démocratique. N'habitez pacifique s'il vous plaît, c'était mon pacifique. Ouais. Il a utilisé mon pacifique. Quand on parle de passation pacifique, maman c'est clair. À l'amiable. À l'amiable, c'est dans le dialogue maman. En tout cas, papa. C'est dans les dialogues. En tout cas, ils ont question pour Yambayo, ouais. Na comme qui na souka. Puis ça le dernier mot na yo. Poto kabwana na mukola lelo na assureza mbala liboso te pe mbala souka te. Mais on est sous temps ko kundola na yo. On a tout nyoté. On a posté le bon message. Na batunyo sur Holanda, on a diaspora, UDPS baza na diaspora partout dans le monde. Puis ça bon message. Président message nazali ko pesa pour la bande ko na biso ba congolais ba diaspora o baza na poto. Soit les Congolais, soit à travers le monde, même ici chez nous. Message à Liboso Zali, Tolongola Bobangi, Tolingana, Bolingo tout d'abord, Tolingana. Tant Tolingani, Tokolinga patrie na biso. Puisque ceux qui Bolingo zate, Onions Tozo Sali Zali Yapam, Tolingana, Toza la Bomoko, Toza la Malobabebo, Moko, langage Moko. Et Eloko Ami Balek, Nazozong ce message na ba diaspora. Baoy tozali komona ke bazali mwinda bangonde bazali ko soutenir biso na passe tomoni arma tungulu aye alobi peuple na ngai bande ko na ngai bazo nyokoma à travers muto ibino bovanda muto zwa mabanga bambi Kabila na avenue du 24 na rond-point Mandela pona ko lakisa kanda tango bazo tala ko na mikili bazo mona passe peuple muto zo le kalobi te vomé na kende ko azali martyr. Il y a souffrance, il y a peuple, il y a mbokana naye atiki vie a bien à poto atiki moi c'est atiki bana alors le peuple nga zo souffrir na moko nazo kende ko la pede muto a bamba epe mabanga et soko tali avant Kabila achevé a sopela ye soyi alors biyona ni atinda ke obamba ngai mabanga tant Kabila zo yande makanga ke maboko kraka a sobwa kele Kabila soyi na miso après ye moko eko achevé a beti revolver ozo comprendre pour na passe mais les loba diaspora toyebaki ke bango de bazo bunde baza ko soutenir biso toza pris en otage les loba diaspora ba yawa ba iko postuler na Congo pour l'intérêt général yambo mais les loba za derrière régime dictatorial mais c'est Kabila baza ko soutenir oyo boyebi babadi bange consort ba yawa toyambi ba diaspora to voter bango comme député mais comme il y avait tricherie. Il y a pouvoir, il y a peuple congolais. Etienne Tshisekedi a pesi mot d'ordre. Bokende na parlement wanate. So bokei bokende ko légitimer mutoa wana. Mais quand ba diaspora o biso to tieli moteme bino bande ko na biso. Tala ndenge boyekisi biso so sopeli biso mai na makolo. Et vous êtes derrière batoli boso ko légitimer Kabila eza ba diaspora. Et ceux qui batosaki mot d'ordre ya Etienne Tshisekedi wana. Mais to liato comme na moyo lelo na Kabila te. Belamba tuneke mais comment yo zali présent élu. Mais comment le parlement opposition exact d'office aux a présenté. Le prévenu quelqu'un qui prêtait serment dans le camp militaire. Et ce qu'on t'a jour Kabila prêté serment à Bunga na tapis.
puisque bato na tinaki bato na kantiaki Kabila zo tamu na tapi boye moko abimi libanda mwana Kabila longo aya koti na tapi etikale ko sala mte nil par au monde mais sauf que yuro ne salami na Congo Kabila bunga na tapi yango tapi rouge abimi libanda pour que Isaiah yete j'ai vertige Isaiah yete mama olebi nazo pe soli sese moko soko tali ndeko babenga ka dendon azala kana biloko moko ya rouge na ebi biloko ande babenga na lingala te mais dendon na biloko wana ndengo za na saki ya mutani oyo mama okoleka te dendon soko moni kaka akolanda yo mbangu susi na zo mana c'est-à-dire biloko na ngai ya rouge yango ana sanini ayibi ngai ndeli kambo za na ngwa Kabila ayibi biloko ya dendon il faut azongisa kwaza na kimia ayibi biloko ya dendon soko la tu rouge okoleka te est-ce que nazo kosa okoleka te oyebi alandaka pona ni mayele muke ya bundeke biloko ezao ya kalise biloko rouge ezala ka yepala mais komi kona ndenge c'est-à-dire ba yibinga rouge okomana dendo abangi na yomba nde problème tozana ngwa Kabila azongisi biloko abato dendo azala na kimia bamba te dendo akotika yete. Merci beaucoup papa. Ba diaspora to sengi bino bo se conscientiser bino nyonso boye ba passe ya Congo et comme les gens communauté internationale sont biso souveraineté na biso to sepele ming et bobongisa retour ya Etienne Tshisekedi awa biso pe to za déjà comme ilengera to bande déjà ko mobiliser pour na kay oye ko za la kay moko chaleureux tepe ya échec te mena ya réussite to za na victoire ya ngona za ko pesa bino banso mbote Zambe azala liboso na biso nyonso. Merci beaucoup Sengo Makasi, en tout cas émission moko très kitoko, très intéressante. Papa Célestin Kabangu alobi makambu oyo vraiment na sur bidomo boyoki bidomo bo jugé bozo mona rappelé papa Célestin mususu bio likadité bozo koma mingi bomona yona marté yona marazala un peu na ba problème ba menasaki na bailleur na ye abimalandaku pour makambo azoloba ezobangisa bailleur na ye yango bailleur na lobaki bimalanda kunanga na lingi te yango moni mikolo yo azaka likolo ya mso ake bandundu mso azongi koto mais azaka na communication na mutu te nga tozala na communication na ye so oza besoin na ye benganga na yebi ndenge nini na ko transmettre ye message ezalaki masolo ya politique maman Gudil Bisengo l'Amazon ayambaki papa Célestin hein ye mora bakisa wana na chiluba nde babenga yango Célestin Kabangu Muteba. Ok. Merci. Mais en tout cas, pour le CG Mavungu, contradiction des Okobat, Balobi CG a désavoué, CG Alongwe, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne à Mukuse. Maman Nakoloba, les Kambo Moko na Mukuse ndengo utikoloba. Statut à parti au Tozan Nango Sikoyo, ya congrès, statut wana l'esprit nango ya article 62-73 et c'est le seul le président Moutouazan a pouvoir ya konome na ko révoquer ndenga nomaki Shabani ndenga révoquer kisha Shabani ndenga nomé Mavungu kaka yemoko mukolo komana non Mavungu a commis à côté a déconner ndenga a nommé Mutumozo Musoso mais tozo mona circulaire moko etambolaki na proche ya to fêter anniversaire ya parti bakomi Etienne Tshisekedi a révoqué nani Mavungu totunique porte-parole ya parti likambo e wuti wapi puisque tout d'abord tamba zolongola mutu na droit Tshisekedi azaya un homme de droit mutu o balongola ka banotifia kaye beya kana document officiel ba pesi OK à partir d'aujourd'hui vous allez soso te wakize réception oui ou non alors au PC porte-parole il y a parti message pour faire véhiculer message na ba onde ou bien na ba chaîne télévision consort mais oh yo lettre d'emblée est dans l'espace bou et quoi na ba poche na ba sac ya batu moko soki ya iliko soki wapi mais na siège na permanence ya parti les trois ne comité et Dieu merci secrétaire général adjoint chargé ya extérieur chargé de relations extérieures Félix Tshisekedi a outi ko ya poto aye na ba délégation ya poto ba diaspora ya poto président fédéral ya Belgique
président fédéral ya France, président fédéral ya Allemagne, président fédéral ya Canada, na président fédéral ya Londres, basali délégation kolongwa place président Zali. Bayeti apona koya ko fêter milulu ya anniversaire ya parti 33e année ya parti. Mais bango ko tunde batu balinga baye le biso message. Et ba combien baye bité mais baye subitement ba kuti lettre que non. Bon ba bengani ba révoquer mavongo. Maman batouana bazali ba catalyseur. Bazali ba investigateur des troubles au sein des partis. Et parmi batouana na ko citer c'est Moubat qui est à la tête. Valentin Moubat, c'est lui le sommaire des troubles. Pourquoi? Il y a Azali conseiller politique, soit disant conseiller politique à Etienne Tshisekedi. Mais anniversaire, il y a parti na yo. Ozo comme na permanence de pour fêter. Ba fédéraux ba wuti poto, ba yawa, mais yo soit disant conseiller sanini au comité. Depuis l'élection 2011, il est là comme na permanence. Et caché, oi ba beti ya muke, ba beti na lettre wana, caché ya muke wana etikale pa moleka. Et au moment où nous parlons dossier Azali que Félix a porté en plainte pour usage de faux. Oui. Alobi baskane signature ya papa ndengeni. Dans usage de faux. Usage de faux. Alors comme toza batu, to comme ko lo appelle les choses non tika, soko porter plainte, batu ba koye baté mais ba ko lo ba ki DP ces ans des autres. Tozo sengele lo Félix pour que asa quand même contemporiser. Mais dossier wana ezali archifaux et faux. Au Tolanda quand même ba chaîne de télévision ezala ba RFI ba tikala ko lobela les camarades les tiana bengani mavungote. Soko tali les phares puisque les phares comme kabilo ka IDPS mingi. Au tali tempête botanga. Na objectif est-ce que bon mané loko atamo. Si poye ba kezali kabala eloko moko balinga basala pona ko pesa trouble fait epela tamba combattant ba moni lettre wana pe salamika kana koya ya Félix. Po ba lobeke Félix ndai na lettre directement attaquer ma Moboulou et Pélamé. Merci, mais ils ont échoué. Vraiment. Ils ont échoué. En tout cas, ils ont échoué. Ndenge papa Célestin Kabangu, Aouchkoloba, papa Célestin Kabangu Mouteba, Aza combattant Mounene, analyste politique, Nakati ya UDPS, Kindenge Betty Masolo, sans ombage ni faux fuyant, à lobby, na polele, o azala matoyi ya koyoka ayoka ezalaki maman Gudil Bisengo l'Amazon ayambaki bongo papa Célestin Kabangu Mouteba grand combattant na kati ya UDPS pe analyste politique na yeto Betty bongo masolo ya politique merci na assistance o ezali boso na biso na moni na prise de vue Patrick Ntsala la main d'or ça la image à danger, ma montage à danger, na monipé du pro en même temps, mon assistant des chutes Mambetoukou, il est pas zawana pour na quoi assister, na monipé Aser Wata Wawata, DG, il y a Atcom, vente à Tolki Walki, na kutani na binombala ya sima, la numéro monsusu, kaka ya masolo ya politique, Kimia Boboto, Omabota, Mabino, celle la lutte, libère, Toko Lembate, Toko Bunda, tina suka ya makila na biso pona mboka na biso lokola na yambaki muluba na suki sina bwalu bwa jintunga eyo betwabu shala bimpe. Merci papa. Ça ce qu'il a envoyé.